plusieurs personnes hier lors d'affrontements violents à Kinshasa. Je suis profondément triste d'apprendre la mort de plusieurs personnes hier lors d'affrontements violents à Kinshasa. Nous regrettons toutes ces pertes de vies humaines et les différents saccages à travers la ville. Je condamne avec la plus grande fermeté ces violences. Je suis fier de voir le peuple congolais se soulever pour ses droits, mais je suis choqué de voir le pouvoir les réprimer. J'appelle la population congolaise en RDC et à l'étranger à manifester pacifiquement. Je demande aux autorités congolaises de relâcher les citoyens arrêtés ces jours-ci, alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour la non-violence, la paix et le respect de la Constitution. Les forces de sécurité doivent respecter les libertés fondamentales, dont le droit à manifester. J'appelle au gouvernement congolais à respecter la Constitution. Les élections doivent être organisées dans les délais impartis par la Constitution et je regrette que la CENI n'ait pas convoqué le corps électoral en vue de l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Nous ne pouvons pas accepter un glissement du calendrier électoral avec des élections en 2018. Les autorités doivent respecter la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Mais surtout, elles doivent faire preuve de respect envers le peuple congolais. Il est toujours plus évident que le dialogue politique convoqué par le gouvernement n'est qu'une mascarade au profit du pouvoir en place. En définitive, nous savons que pour apaiser la situation, il suffit d'organiser les élections démocratiquement selon les exigences de la Constitution, ce qui incombe au gouvernement, d'où sa responsabilité principale dans les violences constatées. Eza bitidité chaque tongo soki tolamuki malamu topesa nzambe merci tone tolaye tosanzola ye po aza nzambe malamu. Breaking news te mais tozali bongo na petit déjeuner ezali éveil patriotique ezali baparole ya révélation oyo elamusaka biso chaque tongo. Je crois tobandi yango na message ya mama na biso député oyo azali bongo député européenne aza italienne d'origine congolaise apesi biso mbano alobi ete Congo esengeli baélection esalama le plus tôt que possible parce que Kabila aza so président Congo te pe ye nde abomi bacongolais. Alors makambo ezosama na Congo deuxième jour yango oyo ya bitumba toperdre bandeko ebele mpe bazokontinue kobunda. Il faut interpeller yo mwana na Congo. Et si nous sommes aux alliés, alors au coma européen, au coma américain, canadien, australien, japonais, chinois ou bien aux autres garder toujours nationalité na yo, il s'engeli interpeller yo. Awa nazo ki na lobela biloko mibale. Premièrement nazo bana na ba pasteur ya Congo na diaspora. Na zo féliciter ba pasteur nyonso bazo compatir o bazo s'associer na biso mais na ba pasteur mosusu bazo se distinguer na buzoba neti na moni Job Lendokiski ya Manchester bato tout ba yebi ke Benny Hinn c'est un sorcier un sataniste monsieur comme toujours omoni mutu so azuki ndoki na kimokolo comme ça les bazoba dernièrement autant partager ba photo ya Yena Joël Tatou un sorcier.
sikoyo ake susu ko s'afficher na beni in donc muyaka zu le 15 fois yeba batnyos ba yeba soko zuki ndoki sika moto nyonso tu oyo yo zo kan sezo comme so grand nzoka biso to un esprit to comprendre que zo sopa yo omoni ba Job ndenge bazala na ba Job le ndokiski baza ba pasteur moko ba échoua en Afrique ba ningane nyonso tu ba Sonika Futa ba Leopold Mutombo ba Kankenza ba simba simba ba kisi na Kinshasa na ba Kutino alo yepe akota na clique na bango azwa moi quelques bat notage awa yango moni azo ka s'afficher na bat lokola ba Beni in l'air aye nga ba pesa une invitation mi balé botu na ido coiffure na pesa yango nga na ko ke de pas Beni in te na ko linga même pas okanga photo na ye mais ba oyo bazali ba envoûter lokola ba Job le ndokiski na groupe ba tolanda ke yango bazo afficher biloko wana. Alors un pasteur congolais tango Nzambe ali ko libérer bana Israël d'Égypte atindaki Moïse na Aaron o bazaki ba sacrificateur ba pasteur Congo po ezala libérer ezali ba politicien te ezali biso bana na Nzambe ba pasteur ba sai na Nzambe po Nzambe apesa bokonzi na ye na se pa na biso ba sali na ye biso nde tozo bondela pona ba roi ba président ba nyonso mais okamusanga ba pasteur congolais makamwana etali bango te bandimi po bakena ba église ande mwana etali bango te na yoki eza na pasteur moko awa na uto solola na mwa bato ebele na masolo na ye bapesa nga kombo na ye aza na Manchester aza utaki Angola pasteur wana nazoluka ye mais na ozwa ye kaka et puis na banzi ekotikala histoire wana na Manchester mokolo azoteya ba bêtise mate ya supu pe alobi amemaka na mbetu na église po alakisa na ngongo bakongole baolela bibembe ye alobi akokende na matela na église comme ne pasteur Miguel auti na Angola moto amemaki ye awa petit moko Blaise petit wana aza kosemble pa mama ode to andoki na Manchester awa ngam nasalaki to abima kuna ba petit wana eza ba petit moko basimbi bakisi azobotana na bana bizengi e ayesu ko na mouvement na kati église alors akabi bana na ye moko et azolinga ko entraîner bato bele na mzoba amemi nde Miguel wana ba beba na Miguel soit qui côté mususu a changé cette église wana kombo a komi mukamba église wana pe azoteya ba bêtise nazo informer na bato surtout à Manchester nazo zela mukolo oyo Miguel akoya na mbetu na église po ateya sur buzoba to ndenge basa couplaka jour wana ngana oke prison kando ba oboma bato na Congo na kubeta ye na miso bandimi etikala histoire ndeko moko azali awa ya ndoki moko abotaka na nani mwasi ya leki ya mwasi na ye azobima na ye azobima so saba aventure o abamba nga eloko na libende to bundaka na ete abamba nga kimi po sokaaki mobala nga ya to bunda na ye mais o wana siko nga na okena ondima vma mokanda na ngebe ba na ngebe ba parce na ondima te na ngongo to oboma ba congolais mutu moko boye shungura mo boye azo sakana ba congolais tout simplement bolo ba proverbe ba proverbe mais comment tala soko yima ba nzambe te nzambe ba sakana neti okoki ko se permettre to tika mutu aya na ba aventure na kati ya ndako na yo toza bongo na petit déjeuner bo limbisanga to na ngai monter parce que makabu belé ilinga et puis na diminuer volume pour na bosana ki ko diminuer volume pour na bato ba na posana nga ba la prévision ngai naza na pour na bino ko benga na bino et déranger ngate mais na sina bisa bino que ceux qui bo benginga na zone cité c'est que naza na émission donc il faut que zélatine aussi ça comme ça au béni na sima alors bon limite pour le dérangement donc ba pasteur congolais bayeba nzambe azwaki Moïse na Aaron o baza ba sacrificateur pour ba no libérer Congo ezoka musanga na ngongo na Congo bazo boma ba boîte ba congolais zo sala ba congolais bazo uta na kwiti ba congolais bazo lala bazo mela bazo lia ngana oyebisa bino banda bikambo ebandi lendi ti lelo natika kolala te nazwi même temps kolala te bien que na kati wana na masina na perdre deux bana ya quartier nanga moko asambela pepa nanga akenda na ye akufi petit dodo petit moko coiffeur na yebi personnellement donc moi na vraiment o ngana mona na moni na kuli mais natali ba image et permettre ngana la te mais ils en a ba congolais
makambo tout ezoleka na Kinshasa etali bango te bazoki no bina bazosala ba fête normalement so za congolais o lingaka mboka na yo makambo tout frekanga na ngongo tozana matanga tozana bibembe na se bandeko na so bazoboma bango bino bazobina et ba pasteur olie bo compatible bo bondela na église na bino bo sensibiliser batu ba aider ba bandeko tozana bibembe fo okunda makambo nezo tala bino te likambo te likambo ya Congo botikela ngo quelques pasteurs nazanga moko te il y a aussi le pasteur wa ba pasteur Chabani na Londres ba pasteur mo ebele bazo kota makambo wana eza malamu ba pasteur ebele vraiment ba komi involve na makambo mais ba pasteur ebele na ngonga oyo ba obonga na Congo yazo tiani ba photo akangana beni in dopo na ye susi na ye ala kaoli akutana na Yesu susi na ye zana beni in na moni mususu landi pasteur mususu so yo balobi na na posa yo pesanga onction eza pa na yo olia luka nzambe o apesa onction yake o luka mutu bien aimé nazo interpeller bino le moment est très grave le moment est critique sokoza congolais au sambela pour na Congo sokoza congolais on na mboka no tinda mbongo na mboka na pa na bino na communauté na bino pona ba kunda bibembe to sana bibembe to ko ko lobate to zo sambela to ko ko lobate to ye na poto est-ce que biti na nzamba même so na poto nzamba même so na poto pouvoir na bandeko batika en Afrique bokanisa Joseph akuta na bandeko na ye babandi ko se plaindre babandi ko banga babia Joseph a comme en Égypte biso to sambo Joseph alobi vous avez voulu me faire du mal mais Dieu m'a protégé Dieu m'a envoyé ici pour que je vous prépare un endroit pour que je sois un pourvoyeur. Moi na poto nyo surtout aya na diaspora nzambe mutaida biso mingi tozana bangwa to ndimaka te bakoya surtout bino bato boyanzela Afrique du Sud makolo bamsu boyanzela Nigeria soki boyaki nzela na te nzamba batela bino te bongo mona biso te bozako mona biso na ba photo bozako yoka biso ba biso na banzembo ba Didier forme mais soki permettre le loto kutani bino na Angleterre to kutani na Paris pour nzamba protéger na nzela makolo bamsusu basala banzela barali ko kata tibokoma nzambe muta protéger yo et nzambe amemayo awa po oliaka o melate po olangwa te po changer bilamba te na ba voiture mais po au pouvoir na famille na yo na communauté na yo ngana za fier na tout à fier na tout à tolo lelo naza lipamboli po na quartier na biso bana mingi ya quartier na biso balia po nanga balata po nanga babonga pe po nanga bana mingi bato bayebi c'est-à-dire yo esiko zali fozala lipamboli po na quartier na yo Joseph a koti poto na koti d'Égypte a mis 77 personnes bato basalaki mabe a jugé bango te a kaneli bango te a lobeli bango mabe te a lobi bolinga bo salanga mabe na sabi no malam bien aimé tokanisa bato babomi tokanisa bato bazokufa bato na bazokufa bato yo bakufaka ba martyr ya 59 ba mona indépendance te mais yo nanga lelo likolo bato bakufaki okoma européen et okoma américain okoma canadien soki bato na bakufaka te to so indépendance te et il ko permettre yo te obima bato bazokufa lelo na Congo et c'est que to compatir na bango soko za na mbongo pesa et pas bato bazosenga soki oza na ndeko na Kinshasa o akoki no sunga parce que nangonga o nzamba otuna la biso et ba pasteur o ba lui ba pasteur ba sa na nzambe o ba lui ba sa na nzambe ba sambela bazana ba église bazana ba o bazo beta masolo a Congo te o bazo aider ba congolais te o bazo sunga ba congolais te ba kuta na problème na nzambe mokeli bien aimé na tongo lelo le cas est grave tozali bongo na matanga et osala mami soki yo congolais ozolala ozolangwa ozobina mozo yeba te ke bandeko no bazo boma bango ozo ba te ba onda pona mabele na bino alors yango na lobaki nazo interpeller basali na nzambe pe nazo interpeller bana na nzambe bana satana ba zoba likambo etali bino te nazo bela bana mayeli na yebi ke bino ba bana mayeli ba balanda Sentinelle TV ba oyo ba sali la nzambe solo et ko interpeller bino bo mona ke ko bundela mboka ezali likambo moko sacré tanga na Bible umona Samson a beti Goliath pour nous protéger mabele pour Goliath alobaki soki nga na beti bino bokomi esclave na biso soki bino beti biso to komi esclave na bino mo na ngonga oyo
na tongo to lamuki batumbi IDPS bato bakufi na kati batumbi Fonus batumbi ba parti politique nyonso bato opposition mais parti politique ya Vital Kamerhe eza protégé jusqu'aux dents, c'est-à-dire Vital Kamerhe azali moko ya batraître oyo ayaki na opposition mpona koinfiltre opposition baza mutu ape perde yokona mutu nyonso akobengaki opposition ezali bongo na dialogue azali corrompu a malade puis aza maudit parce que opposition eza na kaka yango wana eza oyo bazobenga rassemblement opposition ata moko te eza na nini kuna na parlement na camp church place bazali. Alors bino bana na nzambe esengeli boyeba eloko nini bokoki kosala na basituation ya boye bana na nzambe bajenaka bana na nzambe babondelaka bana na nzambe babimisaka misolo bana na nzambe bakontribuaka bana na nzambe basistaka tango tozo bakoasiste kobenga biso kaka te benga bato bana Afrique benga bandeko na yo benga pasteur otika na Kinshasa loba mbongo yango oyo kende kocontribuer esika bato bazolela po Bible elobi plairont avec ceux qui plairent. Alors kolala kolamuka eza habitude te tala bandeko oyo bakei rendez-vous à la mort bazaki maladi te na moni na bilenge basi bazaki kobela te mais babimi po na ko protéger mboka na bango. Mboka mabele ezali héritage nzambe apesi biso. Nzambe mutalobi oza congolais, nzambe mutabengi mususu angolais, nzambe mutabengi mususu rwandais, mususu tchadien. Nzambe mutapesi nkita nyonso to eza na Congo. Eloko monene nzambe asalaka atalaka soki okoki ko protéger héritage nzambe apesi yo. Adana Eve nzambe apesa bango héritage le ba protéger ki yango te nzambe abengana ibango. Nzambe azali ne sengo mingi tanga moni yo telemi ozo bunda pona mboka na yo telemi onimi ko sopa makila no pona mboka na yo telemi ozo défendre ba pauvre ba orphelin ba opprimé ndenge lelo nga na telema ko défendre bana na nzambe ko dénoncer ba pasteur lokuta ko dénoncer misala mabe kaka pona ko fongola peuple de Dieu miso ba o ba koza la sauver mais ezana ba envoûté ba mayele bana mayele te bana bazoba bana oyo baza envoûté ba finga ranga ba critique ranga mais peu importe ngai nazo continuer nzela nanga. Alors nalingaki na tongo ya lelo kolala kolamuka eza bitidité to kanisa bandeko bazokufa bandeko bazobunda to soutenir bango to bima pe to contribuer et puis mutu na église place osambelaka pasteur na yo tunaye pona nini makambo ya Congo eza intéressé te tunaye pona nini azo s'occuper na makambo ya Congo te. Et puis de toute façon biso toza awa toyebi bakombo ba pasteur nyonso ba camarade Kamerhe bato lokuta bato bazokosa bazosala ba faux miracle toyebi bakombo na bango bino nyonso toyebi bino na banzi tango tozosala kobengana kabila pe makambo ko changer ekozala pasi po bato na bateya lisusu ezala vraiment pasi mi po bato bateya biso nyonso toyebi ke mungala vraiment akozala pasteur te toyebi yango po ba scrobe aventurier. Alors so yo ti lelo continue ko na église un pasteur mongo to mungala so ba croquer yo so ke na li fero italio parce que bato tout ba yebi même mobutu yebi ke bangala bazala na bosantu te mais so yo lelo lobi ke pasteur wana za pasteur na yo pasteur wana zali mosali na nzambe solo tout et tout italio puisque yo moko italio so yo lobi ke aucune église oyo bazo sala ba miracle bazo sala bona boy vrai miracle ezali ko yamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur. Vrai miracle ezali pe manofele to mona na tongo. Alors Bible lobi to le na ba o bazolela to soutenir ba o bazali banda to kadisela ba o bazonyo kwama to za na jeûne et prière to za na attitude ya matanga to za na attitude ya compassion na bandeko bazokufa komona ngote likamone tali bisote mona ngo ke likamone ezali likamona yo bato belé lelo o baza ba européen mais pourquoi ba obunda pona Congo? Pourquoi ba koti boloko? Pourquoi ba ndimi ba kufa? Na moni bato belé aza européen mais azo continuer ko bunda pona Congo parce que ba yebisa la biso européen ya mutu mwindu bazakati toko za la européen na mikanda mais na poso ozali européen te ndeko na ngato bunda pona mboka ndeko na ngato teme na mboka tala biso batabandundu mukolo munene lokola gizenga mutu oyo abundela ki alobi azali camarade ya Lumumba mais tala nenga trahir Congo
bato tu bazo kufa lelo makilane kotanga likola gizenga yem tangino sala pacte na ba Rwandais yem tangino sala pacte na ba Rwandais ngana za muto bandu de père et de mère na kondana kango pe nazo senga na bato bandu no surtout babima na palu parce que ba collabo ba corrompu ba traître. Alors soki yoza mwana na nzamba solo okozala juste nga même papa na nga mama na nga so asali mabe na yebisa bango bosali mabe bayebi nga bien soki leki na nga asali mabe na koyebisa vérité ka asali mabe nga naza genre bato te oyo soki leki na ye asali mabe azo latisa lisumu elamba azo bondela osa non 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 nga na préféré natikala nga moko mais na vérité na nzambe ke tozala ebele na lokuta mais lelo oyo bato ebele baza na lokuta makambo ezoleka na Congo interpellé yo ndeko na nga zala na attitude ya mawa zala na attitude ya jeune prière bondela soutenir biso tozo soutenir bato baza na Kinshasa soki okoki kobenga biso obengi biso soki biso te benga bato na gauche na droite mpona kosoutenir mboka kosoutenir bacongolais nzambe na likolo abatela bino nzambe oyo akela likolo na se azwa lokumu ntongo ya lelo topesa ye merci tonetola ye landanga na priere nkolo totondi yo tokumisi yo tosanzoli yo tonetoli yo mpo oza nzambe malamu merci mpo yo ozobatela merci mpo nyonso ezosalama na Congo yo preparaki yango mpe yo opesi bakongole makasi bavaincre peur kolo bamartire oyo bakufi mpona koprotege na mboka na bango yamba bango mboka yo nayebi ete ozali juge baoyo bakufi na ignorance kanisela bango me baoyo bakufi ke bayebaki makambo ya nzambe bakoma iretrograde liloba na yo ekokisama na bomoi na bango mawa na yo likolo na Congo protéger Congo tika ete père to kobanga échanger camp ekota na camp wana ya ba Rwandais pesa ba Congolais makasi ya kose découdre na ba Rwandais pesa bango makasi opesaki bana Israël basilana na ba Rwandais kolo pesa bango makasi ya kobuka ndako ya Kamere ndako ya Rubewa ndako ya ba Rwandais nyonso ya kosilana meme na bango meme ya kotumba bango po eza biblique po baza ba incivique oyo bazoboma na ntango ya kimia nzambe malamu nzambe mobateli oyo biso tokoki kosala te ba ange na yo bakota na mission na mboka ya Congo babandosala kolo tonetoli yo tosanzoli yo yoza nzambe ya Congo bundela bacongolais ba oyo baza na kati ya distraction tikete na ntango nyonso tozomata awa tofungola bango miso mpe bayamba biso tobondeli na kombo na Yesu Kristo amen kolala kolamuka eza bitidi te na ntongo na lelo tolingaki kaka kolendisa sur makambo ezoleka na mboka ezala susi na yo ezala susi na nga tosomba makambo oyo tomikotisa na kati toyede bandeko na biso tobandi toza na 3 mois ya bitumba tokoperdre bato ebele baange ya nzambe bakokotela biso mpe bakosila na bato wana alors awa bamama ebele babengi nga mama mosusu abengaki nga azosala na salon de coiffure abi papa makambo oyo sere ya pare alobaki sur basuki ezali likambo ya solo nga nasala coiffeuse basuki ya bameshe basuki wana eza basuki ezokotela biso badémon ezokotela biso baesprit d'impudicité kindumba mpe yango ezokabola bamabala mingi yebisa bana na nzambe bazalaka naturel batiaka barabote te batiaka bamanzaka milai te ezali basirene des eaux nde eza koanvute bango makambo ozoloba eza malamu tokumisi nzambe mpo oza moko ya bapasteur bateyaka biso la vérité oyo eza na bible ya solo ndeko ntango abengaki nga nalobaki na ye nakopesa communiqué nakoinsiste nakoyebisa bandeko ke makambo eza solo parce que bible meme ezoba mwasi aza naturel mindele baza naturel me tala lelo basi afrique bana oyo bazokola lelo bana bablack bana bato mwindu bakokanisa mpo ozala mwana moto mwindu fo ozalaka na bafaux cheveux na motu bakosalela usage ya basuki na bango te alors eza malamu mwasi atika naturel eza malamu mwasi alinga suki na ye moko eza malamu mwasi aluka nzambe na kozala naturel nzambe abanda kobatela konetola kosanza nzambe batelaka ngai ntongo nyonso esika nyonso wana ye koyelaka nga na butu batelanga mpoza nzambe na ngai nzambe batelaka nga
Taongo nyonso bisika nyonso wana eko komilanka